Bonjour, bonjour. Mbote mingi na bina nyosi tu ba ebolinga ka maman Elia Nitu. Na pesi no ba mbote, ba ebwe ma vipi, abalizenu muko wazima malu kai. Boni bilo bandeko nanga. Est-ce que vous avez bien un bon dimanche? Bon dimanche na mabote na bino nyosi surtout. Moi ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Votre deuxième maman va bien. La reine mère elle va bien. Appelez-moi qui m'est qu'un kakalkon, non, maman Nitu béton. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amazo ba telaki mia ezali. Dès qu'on a le baquet, qu'on a la colamuka, ils ont habitude de te ce qui nous a pas fait ma bon et comme ça merci. Ce qu'on tel l'entourage n'a pas baza malam au comme ça nous pèse merci. Mais qu'on bosse en raté quand ça va au bana ba hôpital, mais peu musuba appelle na ba prison ba kangami par défaut. Il faut quand ça va toujours na ba prière dans na ba prière na yo so za ko sambela au kanisa la bande ko na yo surtout. Merci mingi na bino surtout au bo dispositeur na bino pour na kotala to pe pour na koyoka wa bino maman Elia Nitu na kanisa makasi. Tant on a zo mona ba commentaire ou bien au pe ba bengaka oyo mingi bolingaka émission na biso ya préparons-nous pour le mariage. Na ba émission na biso za pona ko bebisate mais za la pona ko bongisa ezali émission oya conseil eza ko conseil ba o nan ba koti mabala te ba o bazo vivre nan vie na ba on ya fiançailles ba oyo pe ba déjà na kati ya mabala on apprend tout le jour. Ya monde za concept ya Eliane Nitu TV. Ndeko soke zamba na liboso kuta na nga na ko senga na o s'abonner na Eliane Nitu TV. Après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous sera notifié à chaque fois que émission ya sika et ko kota na kati ya chaîne na biso bobo ça n'a pas été kota ba émission culinaire parce que la bouffe ça fait partie aussi du mariage ne là-bas toujours que bien manger c'est le début du bonheur. Voilà ce qu'on a posé à Rozo à service traiteur mo ya kitoko ya classe P ya qualité d'une expérience ko hésiter te au contacter ngai maman Elia Nitu numéro la ngezali 06 15 31 69 90 ce qu'on a posé à comment ba mariage témoin au côté na YouTube au petit traiteur la Providence Eliane Nitu au comment ba mariage témoin eza ebele. Merci mingi o nyo surtout pour ça confiance na année 2023 pour na ba mabala na bino nyo so leki malamu to komisi nzambe o peza ko yenyo surtout ka maboko nzambe et puis pour na ba client année prochaine. Merci yonan o ete banda déjà ko ya potan comme na scope zo biso to za ta démarrer. Voilà. Tozo sola makambo oyo etali mabala. Le lotem na biso toko sola penza likambo oyo tali mariage officiel. Mariage officiel. Ya onde toko solo la lelo. Pourquoi na lobi yango toko solo la lelo? Na kanisi to ute hotel émission to sala ki pona ba famille recomposée ndenge nini evivaka nani oya zoaka responsabilité to initiative ya kosala nini ya kosangisa bana. Ezaka mwasi oza na kati ya ndako ubi ezaka papa oya boti bana na ende il faut azwa initiative ya kosangisa bana na ye. Na moni ndenge émission lekaki na epse bokendo cha ba commentaire mutu na mutu apesa opinion na ye na émission wana bokende bocha ba commentaire. Alors na epse que émission e botaka toujours émission mususu eza na ndeko mosi abenginga po ebisanga ki mama Nitu les hommes sont méchants. Les hommes sont méchants, mibali baza mabe, mibali baza vraiment dangereux, mibali baza penza mabe. Ngana lobi loba abi maman Eliane nasina yoka yo déjà ososa ba émission oyo lobi système ayaka to vanda oyo komelinga wapna mo bala betinga ya awa ngabia bon abuki okingo nalobaka soko oza mutu akanda kotala nga te po kosepela na wana ngai te soko oyebi ko oza mutu moza colérique oza mutu yakanda makasi kotala nga te po kosepela na nga te soki po oyebi ko oza fanatique révolté kotala ngai te po kosepela na wana ngai te soki po moni ko ozaka mutu ya incompréhension ça sert à rien otala maman Elia Nitu nalobaka toujours que émission nga za pona ko bebisa te mais la kande pona ko bongisa esengaka bato bana compréhension et puis bato baza na mayele yango nde po batala kanalobaka toujours. Moi, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Eliane Nitu TV, c'est la qualité qui compte et non la quantité. Ndeko oya moi si alobi nanga ke maman Eliane mobali atiki ye na kati ya ndako ake kosala mariage civil mais ye aza na kati ya ndako. Mobali ake kosala mariage civil. Asali mariage civil aboti esika azalaki akamati asali nini à reconnaître pe mwana oyo ya botaki et pas ekende ko sa mariage civil mais aza na mwasi na kati ya ndako inyo na bango eza na bana misatu 3 enfants 2 garçons 1 fille mwana bango liboso aza na 14 ans après omi bale baye kolanda kaka ndenge ezalaka bandeko lokoso oyo ebebisela bato makambo ebele bavandi na mwasi na mobali
kaka ndenge ezaka bolingo bolingani mwasi mobali balingani mobali ake kovanda na ndako ya mwasi babandi kobota bana na kobota na bango bana na kovanda na bango nde baboti bana misato bavanda union libre po mwasi azoprofite na bambongo ya CAF mwasi azoprofite aza femme seule bapesake bambongo bato bana bana boyebi ndenge ni bafutaka bino bambongo ya bana babande kovivre bongo mobali mpe akendaka mosala tout ça mais le kola l'état habité que ozana nini ozana mobile ba aide ezali baza ko aider yo bana nyonso tout moi ça aboti baza ko porter kombo na yemo ko mama parce que aza ko bota bango mobile ya sûr azate bana bazo porter kaka nom de famille ya yemoko mama oh oh bavandi na ndako libala bavandi na ndako libala bavandi na ndako libala kaka ndenge makambo komo linga bonka na internet fête moko boye yaki côté ya famille ya mobali ka ndemba image le kabo na internet ka kotala bomo mobali aza kobina na mwana mwasi moko boye na piste na famille ya mobali s'il vous plaît bazo bina na mwasi moko boye na piste ye kuta bi monena kina te me bato ba mona ki ba se ba capture d'écran ba tindeli ba se ba capture d'écran ba tindeli ba kati vidéo ba tindeli ke tala mobali na ona mwasi o penza ne ba obina ezate ke o boye o penza eza bolingo ya mwa mobali tala ka ndenge ezali ka bobi biso baspet net ozaka mwasi apeli moto abandi kobenga mobali abandi kobenga mobali abandi kobenga parce que bakateke ona ba direct bande kosalama nde esika ba video na ebimaki abandi kobenga mobali mobali azoyamba telefone te mobali alali pe libanda azondi pe ndako te mwasi azwi photo mobali alali libanda akendaki samedi azongi lundi ndenge mwasi aza kobengi aza koyamba telefone te et puis ayebisa mingi mwasi na ye kenga na asalaka mu donc asala boye na semaine na mwa moko asalaka 2 week-end libanda 2 week-end na ndako donc vendredi samedi dimanche alala mwasi na ndako o mususu na libanda mais mwasi ayebaka te ke ye akenda libanda mwasi ayebika ke eza programme ya mosala ezaka bongo nzoka wapi lokuta nzoka nde mobali asala asorganiza po apesa bango 2 week-end mwasi ya ndako ayebi te puis mwasi ya ndako ayebi te aza aide-soignante ba aide-soignante balinga kotravaille na butu po baganye mbongo ebele mobali ayebisi ke lokolo osaka na butu ngai mpe nasaka na butu pour que to s'en sortir bien ba aide-soignante mingi balinga kosala na butu po so baosala na butu ebana ba 4000 euros so ba la butu na ki vacation na ki nini wana babima na ba 4000 euros le mois mbongo eza mabete mbongo eza malamu lokola ya sala ka butu mobali pa koma ko sala butu nzoka butu ya mobali akenda ne ko sala daga kenda kana na lieu sacré mususu oya yake na musala mundele te me ya mutu mwindu ya epa ya mwasi ne o ya zo ya makango kutu te bolanda po aza makango te po bale officiel mobali ye ko zonga ndako ndenge za kaka mwasi asale matata mwasi oyo bayebi alobi te ke o atuni te lobika ba yebisina ke mwasi oyo aza mwasi na yo nangi na yebaka vérité babisina ke mwasi aza mwasi ka mwasi songozo mobali boza basi boyebisi ko limbala aloba vérité avouer obinde no mwasi mobali ako avouer likambo oyo za na besoin ya koyoka mobali awangani ta mobali andimi mwasi oyo ki choc mobali andimi mwasi oyo ki choc donc yo ndenge tozalaka no awa otrompakanga alobi maman ele anitu mobali nanga mutetela me mutetela wana makambo lokola bandeko na biso ba Congo pourquoi la bi bandeko na biso ba Congo po ba embadi bazaka mingi ba hypocrite bokokoza bozolia bozo mela me hypocrisie makasi bandeko na biso ba Congo bango baza ba spécialiste ya hypocrisie toyebi bango bazaka bongo pona hypocrisie ba embadi kama embadi ba hypocrite na ninga osakana te bandeko nanga ba embadi bozo tala nga yawo oneza modèle na biso ba embadi biso bato ba Congo tozana biso ba hypocrite tozala ndenge na ndenge na biso moi peut changer yango exacte ba peut vivre mieux c'est vivre caché c'est vivre discret oneza système na biso ya bato ya ba Congo tozala ka bongo compo ba caractère na biso tozana ndenge wana mwana mwasi oyo abandi siko matata bandi ko benga bandeko ya mobali ndenge ezalaka mwasi nyonso tout ça azana mobali na kati ya ndako ya libala soki ba problème ekoyi baki maka pa ndeko maka pa famille et pas semeki talanga boye talanga la mobali nanga boye talanga iboye ndenge ezalaka kolela lela mwasi bandi kolela mobali nanga ndenge kaka ezalaka camarade ya mobali na ye mwasi na ye avanda na makambo na moteme tonda ye awa mais
akokaka koyebisa mukolo mobali te. Akokaka koyebisa mukolo mobali te ke tala likambo eza boye. Akokaka te. Ekufaka kaka na motema. Ekufaka ye kaka. Akokaka koloba likambo wana te. Po mobali na ye ayebise ke soki omeki. Taka mobali o deja za ko dekone ana mobali na mwasi libande bongo sipe pa na yoko za la fidèle. Soko meki tango abengi ye ayebise tala nga na problème aw. Azu photo atindeli mwasi na pa atali abi bomba mabe. Abi est-ce que tokokutana te? Tokutana na gare du Nord to solola. Ye parle bien pas de souci tokutana to solola. Ba si mizala ba pesa ni rendez-vous ba kutana ba ki ko solola. Ayebise ndeko bomba ngai. Ndenge naza o likambo etungisa mais moyen na sala ezate parce que oyanga mobala baki mukolo na komeka. Et puis ndenge na meki koloba no boy oyo koyela nga soki yo meki ko trahir nga yebaki nga pe libala ekufi. Alors bomba nga protéger nga. Alobi na ye mama. Omoni mabala oyo bovandaka oyo na poto na ndako nanga mobali yaka pa nanga tovanda na mobali na libanda ozo tutatelo ke naza mobali na bala. Nazala mobali na bala. Nzokande, kovanda na mobali. 2 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans. Ce qui mobali a peselio mon solote. Mbongo. Oto bengaka dot. Ya système ayaka to vanda. Kobota na mobali eza garantie ya libala te. Pop ezala bato maboma pe babotaka. Est-ce que bato maboma tango babotaka? Mibali wana babalaka bango? Non. Bato maboma pe babotaka. So mobali moko boye yoki kaka atelemi ka moni mutu aliboma nzoto mwasi ateza mbindo ale. Ake kaka mwa pe mutu aliboma azuze maboti pe mwana. Siko yo mutu oza mayele. Ozana mobali. Bovandi 10 ans. Oyebi sote ke mobali abala yo. 15 ans. Mobali azobalote. 20 ans. Bovandi kaka ndenge wana. Bana basi bakoli. Soki bana basi bakoli mbongo ekatanaka. Ba aide ngo bino bolingaka eza ndenge ni soza na makasi na nzoto. Bima kende musala. Ba aide ngo bolingaka ba aide ngo ya ndenge nini. Ba mabala mingi na mbuko ya poto ba union libre. Mingi bebe mwa kama tokomi ba botola nga mobali. Ba botola ye mobali. Azwa mobali ya bato. Abotola mobali ya bato. Non. Kovanda foko linga koyeba. Inyo wana ezaki ndengeni. Est-ce que babala naki ou bien ce système yaka to vanda? Parce que mobali tango akomaka na motema libanda. Mobali tango akenda kolinga libanda. Soko ayebi ke boza inyo libre. Ayebi ke to na biso libre ngana ye. To boti na biso bana to vandi na biso me na bali ete. Soko azu mwasi mosusu. Mwasi na lekio na makasi. Oui bako bala mwasi wana. Bako pesele mo solo. Parce que eloko to bengi libala e bandaka nanu na connaissance. Mwasi na mobali bosali connaissance. Tango bosala connaissance mobali fa comme lettre ati na na famille. So mobali atindi na famille aye bosali connaissance o ba bengi fiançailles. Ya ba ke période de fiançailles ça la entre 6 et 1 année. Entre 6 et 1 année wana après il faut bobalana. Ko balana na mwasi na mobali e bandaka na dot. Boke na dot, bapesi mobali facture, apesi dot, soka sisi kopesa dot, boke na l'état, na état civil, on a poto to bengi na mairie. Boke na état civil, bo balani devant monsieur le maire, a déclaré bino mari et femme, bolati anon, a déclaré bino mari et femme. Azu livret de famille a pesi bino. Et puis tu vas passer à livret de famille baloba kezaka na duplicata te. Soko obungisi point barre c'est fini. Livret de famille ceux qui me c'est les mères azo pesa comme ceux qui na duplicata te livret de famille. Bolongo wana bo qu'est-ce qu'on a église pa bo sambela ka propose bénédiction nuptiale. Bo bengi batu baye na fête mokilisko e moni. Wana to bengi penza ba balio officiellement. Famille et mon ami, famille à moi, famille à mobali, basali connaissance, batata moi, ya kota moi, kota mobali, ba yebani, ba camarade ba yebani, bandeko ba yebani, boki bo pesi biloko yangonde libala. Système ya kato vanda oyo, e bébé si ba vie belé, o vande na mobali, 15 ans makeko ba libanda. Alors boyo ka ndeko wa moi, sitango bandi ko yebisa, moninga na obi, mobali na onenga zawana, abala mwana mwasi ozola kisanga. Abala mwana mwasi oyo. Abala na mairie. Abi quoi? Abi oui. Abala na mairie. Bazape na bana mi bale. Me bomba ngai. Soko bombi nga tenga pe libale ko kufa.
Moi si on a vu maman nitu émotion na nga na subaki na bilamba na Gare du Nord na quick oya Gare du Nord. Abi maman nitu émotion na nga na subaki na bilamba. Koyoka mobali ya bala mwana mwasi oyo pe bazana bana mibale me na ndako to na bana misato na subaki na bilamba maman nitu. Tension emataki ngai. Naye kozonga ndako. Kozonga pe ndako. Tango na koti ndako na kuti pe mobali aza na ndako. Mama, olie na loba na bandika akolela. Mama olie naza kolela. Mobali aza ta kokipenga te. Kolela na ngai ezolobele loko moko te. Mobali azo kipete. Moninga wana pesinga na adresse ya mairie. Esika basala libala. Bazana bana mibale moko ya mwasi moko ya mobali. Nga naza aide-soignante, moi si on a yazuku naza infirmière. Donc fête wana zeki na fête ya famille mobali a mema ki moi si wana. Babalana na mairie. Parce que erreur et ça la moi si za yakata ndako. Ba vandi na mobali likolo ya aide à l'état. Bana misa tout monde bossa na 12 ans basali 14 ans. Babalani tel ko la ba aide. L'État fait sa aide. L'État fait sa bonza pour aide l'État 300 euros, 250 euros. Aide à l'État. Au lieu de sécuriser, il y en a yo privilégié qu'on ya l'État. Abina leli mobile azata kunata a côté pe na kwaita lali. Ngapela bina ko tike boete na lamuki na lamusi na che matata na lamusi mobile. Na yebse naza au courant de tout. Moi la mwasi wana obala ye na mairie ya place boye boza na bana mi balé. Donc nango saka na buto ke na nde kola la kuna. Okabola biso ba weekend mengane zoba nde na ye ba kité. Mi bali baza. Mobala bi siko awo so ebi vérité olingi nini. Atuni awa yo siko so ebi vérité. Olingi nini. Moi sabi mama ko lele bakisami. Kolele bakisami na lela butu mobimba ti tongo mama nitu. Tongo etani mobali pa bimi akei. Ko bima akei kozonga. Na boko tune lisusu ke na tune nini po eleka kinga za kinga shock. Tala kake na suba kita onoka likambo. Sala kinga shock. Mama nitu. Donc tango na eba likambo ata na tuna ke nde penze sika muta sepela ki. Muta komi ko za 2 chemises e bandi ko kende. 3 chemises e bandi ko kende. Momo sa tabi o. Ndenge ni bilamba komi ko bima boye na ndako. Bilamba soke bimi ezozonga te alobi me oso ebi déjà ke boa basi mibale. Ah wana France. O ebi déjà ke boza basi mibale. Pourquoi retourna nga so bilamba ezo mezo kende wapi? Tango yeba kite na banda ko banga. Na banda ko linga te. Oyeba ngome le kolo so yebi yango déjà na obanga lisoni. C'est à toi de voir. Quand non yoki que oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai tout ça qui mariage na mairie. Si que bozomo ne sika pas ces aliments mobile anim ki basala qui mariage na mairie. Donc cela veut dire que mon terme ya mobile c'est qui nini et c'est qui ndeki moi si wana convaincre créer basali mariage ya mairie ba boti pe bana mi balé. Bozomo na ba erreur nini basi ya mabala basi ya poto surtout boza ko sala. Likolo ya mbongo à l'état union libre. Si que moi c'est bisinga ke maman nitu na bengi grande sœur nanga na expliquer problème tala problème ezabo na expliquer nyoso grande sœur a lobby lokola bino bo balanga te bo vana ndenge wana yeke ko bala na mairie okosa nini il faut accepter situation pour bo balana na bino te bo vandi na bino système ya kato vanda mbomi bale kutani vandi bandi ko bota bana wana maloba yana na bandaka ko yebisa yote yo ko vanda na mobali ka boy oboti bana misato mobali ngo ko balo mukolo nini mobali o ata fiança ya salate mobali ngo ko balo mukolo nini bana misato na sutana libubasi ba bimi ako balo mukolo nini mobali lelo otosuki wapi non seulement lingi libana mais abali na mairie ti abala na mairie moi c'est ndako ayebaka te parce que
baza adresse mon côté na l'état baza pe na dossier mon côté l'état yebi bango teke baza mwasi na mobali bana pe mwasi abotaka bazwaka kombo ya ye mama l'état pa yebi na ye teke baza mwasi na mobali mobali azaki na mukanda na ye ce n'est pas kazangaki mukanda azaki na mukanda na ye mwasi oyo ya kote oyo ana mukanda ya 10 ans o bake kobala wana française oyo ya infirmière a française ye oyo ya ndako ana 10 ans na ye ba résident. C'est juste pour vous dire que ato vandi na mobali 40 ans soki mobali wana bala yo te koloba teke babotolanga mobali o abotola mobali ya bato mobali oyo aza ya kobala abone difforme akokokende boye te akende kobala non mobali oyo abala mwasi azo respecte mariage mobali oyo abala mwasi na azo respecte mariage na bango mobali oyo babandaka na mwasi na fiançaille aki adote mwasi apeseli mwasi mongo ya libala bake na miso ya leta balati alliance bake na miso ya nzambe bénédiction nuptiale wana nde libala en bonne difforme libala ya solo yango wana siko mobali nde akomi kokende azozobela ndambo azokaboleli bango siko mikolo ya vie à vie soki mwasi oyo ya ndako azalaka ke babala ya bonne difforme famille ya mwasi elingaki contacte famille ya mobali ke botala mobali aza marié botala makambo asala mais loko baza na union libre boko contacte nani okoyebisa nani oyo baba misie baloba olele okolela yo na nani okoyebisa nani yo moko teki ba ane nyonso pour basali 14 ans ensemble mona liboso aza na 12 ans yo moko teki ba ane na oyo nyonso tu pamba fo bake libala mosusu ya coup de foudre yo moko teki yo mona félicitation mingi na bana oyo babotami na poto bana oyo mikolo parce que nga ba client nga na salaka service traiteur ezalaka ba jeune nga azaka traiteur ba daron te non nga azaka traiteur ba jeune bana nga bazalaka ba jeune bato nga na balisaka babanda na ba 23 ans mwana poto na 23 ans baza na 23 ans à Bali 23 ans 25 ans 27 ans 30 ans ba tranche wana kaka de balaka et puis bana ngo ya poto ba mayele koleka biso bato touta Afrique o toya ba yebi ko respecter so bazo ba engagement je vais m'engager ba yebi ke engagement ba bandaka ba tala bana ba yebi fiançailles bana ba yebi ke faut ba kene na état civil apo ba kene dans bénédiction bana ba balaka awo kaka te ke o to salika mariage en église mbala moto zu traité to ke na salle ba sala ngo te bana oyo bango bazalaka toujours mairie bakendaka toujours na mairie mais bato oyo ovandi na mobali 30 ans mobali a changé ake kobala naki mobange kutu mobali ake kobala mwasi mususu yo vandi 30 ans na onyonso eke mai 20 ans na onyonso eke mai 10 ans na onyonso eke mai 5 ans eke mai pona nini ozaki s'acheter soko vandi déjà na mobali ndako moko bambula ebele abali yo te po abala yo ezaka so facile te po mobali normalement abalaka mwasi soki nanu mwasi soki nanu ale nanu te aleye penza te amona no fona bala mais o bosi bovandi boti bana mbale misa tumine mitano moto basa mama mbeli wazomi ha ayebi ki oza déjà mama bana oza wana oso na place okinde te oza solo ko sala te ataki ko sa makambo na donc yo oza wana déjà mabele sekui osa soni bandute se bimi bari de se bimi osa soni soki mo ebandela libala oke na libala mbone difforme yabo mona ba divorce musuza kama tata divorce musuza ata mususu mobala sen divorce moi semna ko divorcer te boke na miso à l'état bina pesi bino 2 ans de réflexion boke na ko réfléchir o moi ça tata na ko perdre bané na ngani surtout oboeta mutozenga na zaki na ngana na zako peser 45 kg na ndako na ko na 110 kg ba tika na 110 kg mupende ko so to mama tena na ya ozona mupende to mama sote. Il faut que la bagarre de fou na libala. Il faut que la bagarre de fou na libala. Il faut qu'on sécurise libala. Il faut qu'on sécurise yango. Sera système loko to somba, yara te vanda loko to somba, yango ndezo ka ba déception. Wana avant ko loba ke aboto la mobali abatu. Azo libala ya batu fo na ko linga ko yeba ba étape parce que na mboko yo toza
biso to vivre na mboka mindele soki mobali abala na mairie abala mwasi na ye mobali na kotika mwasi wana ka te du jour au lendemain akende ko bala lisusu mwasi mususu atie lopete na mosapi never non osala ngo te tozala poto mobali abala yo alatisa lopete na mosapi ati kwa kendo bala su na mairie neti nga ndenge babalanga bo na mairie ya Villeneuve-la-Garenne po nga na bala na mairie ya Villeneuve-la-Garenne mais mobali na nga olongwa te ndenge baki na mairie ya Villeneuve-la-Garenne akende su kobala na Melun esimba te po ntango kaka bakobeta kombo na ye bakomona kaka épouse na ye Nitu Eliane soki okobeta mpa na nga omona kaka épouse Nitu nga otana identité bakomo mpe épouse Nitu faut koyeba kosala makambo en bonne et due forme donc so nayeli bino lisolo oyo parce que moi mwasi oyebisinga mama Nitu partage lisolo oyo po bato ebele baa na système oyo ya ndako système yaka tovanda ozala mobali on ne connaît pas le lendemain système yaka tovanda likolo ya bana bana misato na déjà na famille nombreuse bana mine na famille no mobali okende su wapi te mobali so yanga kenda katalaka bana te soka lobe akenda kokende système yaka tovanda oyo elelisi bato ebele na poto yaka tovanda divorce ezalaka tobi teke ezalaka te ezalaka mobali so akabwana mwasi akoma libre abala mwasi mususu to pe mobali akobala na to pe mwasi akobala mobali mususu mobali so akufeli mwasi akomi libre abali mwasi mususu mwasi so akufeli pe mobali akomi libre abali na pe mobali mususu ezaka bongo mais toyebanaka mitema te yo moto ozotala nga osoboti mwana liboso mobali nana adote yo te luka bastratégie nyonso mobali na yo adote yo moto ozotala nga sokomi na bana mibale nani badote yo te sala badote yo boyoki oyo nauti oyebisa bino aza na mwasi na kati ya ndako union libre 14 ans me ntango akei kobala mwasi abali ye amemi na mairie alatisi ye pepe te na mosapi parce que batali ke abala te aza célibataire mais entre temps ana mwasi na ndako na bana misato système ayaka tovanda lwakutu somba ya système moko malamu te bamongo ya leta ba 200 ba 3 ans kosakrifie yango te kende musala sala musala ozwa salaire na yo survenir na babesoin ya bana bon dimanche na bino nyonso tu babela mwana wa muntu wamufa wa teleja so baza koteya mwana mutu aza na bomoi orpheline wana baboti te yo kama te ya maman ele ya Nitu et qu'on apporte quelque chose. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nu beshenel bana betu bonsoir. Je vous fais de gros bisous. Bon dimanche à tout le monde. Vous êtes ma deuxième famille, na benga kabino ma famille du cœur. Bye bye.